frère yo on a bengi yo oya okimingai hein frère okima nzambe te nzambe bakima ba ito tout ça mais là nzambe papa na pesi yo merci pour autant de choses quand les sera de tout ça va Seigneur Seigneur tikati ozana biso kati na imande yo Seigneur pe na suka ozana biso Seigneur minimum sur ma bien sur pe pour bien effectivement pe en bien Seigneur za musika amen voilà frère awa si je vais le lot tout fait ça à Sénat ba méchanti bangunya batumabe on va prendre awa tu es pour tout ça ni tout buka tout panza oyo bangunya bakanga ba vina biso oyo bangunya basala ba étoile na biso tu es pour tout ça ni tout retirer oh boyoka amen pasteur passez bandi sujet bosso ça sujet tout retirer babozuna biso amungunya satana Seigneur Jésus-Christ tu es pas là Seigneur Seigneur milimo nyonso mabe Seigneur oba botula oba zwa besprit nanga Seigneur oba zwa étoile nanga sali étoile nanga Seigneur Seigneur parce que l'im s'est fait couiller les cas makasi papa tant que lui sujet à retirer et à sujet monter OK nzama pambola nzama sala sujet OK nene ko retirer oyo yo bazwa kasi yo le bito ça mélanger pasteur ngale o retirer moi sina muso mbongo liko kabate ni église pas na comprendre pas parce que pasteur son a bien nzelo mo na beta ngaka ko lona yango obuka mbongo maboti les gens kabelo le kana mutuka omoni nga pena beta makolo no ya nguba 100 francs kama ya 50 carburant ya mon petit frère carburant ya mon petit yango moni parce que là c'est Laurent nzambe menga apesa ki okadi ya 3 jours masalanga na simbate na ina lo belkamo be parce que okosunga nga témoignage mona pesa Zama bien salvé parce que na témoignage mo be yo mo ibinga ke mon dimino na chauffeur à moto mukolo wana na mema bato mo abuna ina deux personnes na no mema na ya boye na komi na Gambela na Maringa jeune fille mo be asanga ki okita na Gambela akita na Victoire na ninga Gambela na ya ka bolo komi na Maringa boye na sala accident ko sala accident na sali na yebisio bato nga sala na bango accident bato wana bazu ba choqué nga tikolo za choqué te moto na ngai ona bando kumba izo ebetemi na DC7 do moto na nga pena mitraille nakoma na ndako boye na ke sukola boye donc ngai na zaki na pena mobimba na longola bilamba na kata douche bona zuma na kata douche bona longola bilamba na nga pena boye donc nga mutu mobimba na zoki na nga te na bukani te mais na mona ka ke kalaso na nga bukani Nzambe soit loué frère frère na nga biki frère j'espère que vous pensez que nous devons tout ça gag tout ça doit être passé non un témoignage n'était pas ça témoignage pas donc nga mutu mobimba na bukani na nga te mais kalaso na nga ne te bukani frère nous on dit OK
bosa bashi Pastor. na pratika na pratika neza boy na pratika Biso beto pratika. Tikelo kwa na to. na pratika na teso na simi biblia ça que bosa no bosa na pratika neza boy na okata mama no Biso beto sa église na no unawa Mazala na kanda de kala solo bosa bashi makuna na kanda na ngombe bosa na kanda ngai comment ça le sujet wapesi le sujet na bakanda pe nakokango pe bible bakanda pe nakangi yo bible ozali kununa ezali nango na mutu banga nzambe na pratikelo po pasa yo so mobali landanga na obeta yo pesa na la so pasa monde abo so siminga kaka pasa nga na ko isao yo simbanga kanga ko isao omona diabo pasta nga pasta nga na obeta yo pasta omoyo pambongo ya omoyo lelo omoyo c'est là longa na bakiachana no yo bosa biso to na basia yanki ha merci moi osali bana lelo na ya église na otie posa la nga pasta so nga zela le kanga nga ta cette église na ngai Masa toke basket yango kuma la toke yo passe un